Mbote bandeko balandi ya tokomi wapi tokutani garde tokutana ka bongo lelo tozali bongo jeudi et pas wapi tsikeleka mokolo moko donc lobi na tongo marche pacifique ezali contre machine à voter bandeko balandi ya tokomi wapi toyebisaki bino biso tokomi wapi topesaka la vraie information oyo eza quelques minutes d'information donc et de vrai pas de faux, de vraies informations toyebisaki bino nini IDPS ekozala na fisto ekozala te bolanda na mouvement bandeko ndeko so epenge fofana akosipike bino nini oyo ezeka na Afrique du Sud bazali te bakongolais to lukaka to le rappel vérité ofandi kaka boye lo bakosala eza te obandi biloba oyo soki ozoleka kuna eza nini bandeko oyo ozoleka kuna eza nini toloba te eza nini lokuta to ya solo bandeko bayandi ya tokomi wapi bozolanda ndenge bandeko bazoloba eloko ekamusinga na landi ndeko moko na radio azoloba mpe bien ngai nauti na opposition biso topondaki candidat na biso FCC ndeko Shadari aza dauphin te ndeko na excellence Freddy Kita toyokaka mpe soni te toyokaka mpe soni autorité moko na FCC baleba nini dauphin de yo na Shadari yo ye na bainformation o ndeko wana aza dauphin te aza nde choix na biso bandeko ndeko na ngai donc bozela yoka bainfiltré na kati ya opposition na malobozo balelo ezomona na kati ya opposition bozali bainfiltré donc boyeli na projet na bino po tombo matango tokolanda pe mojo le aza candidat na bino ya FCC oui soki pe aleki président ou bien aleki te tikaka na maloba oyo ya ko soutenir ye ezala te ko kenda el mususu comme le beza choix na bino tokotala ba vidéo ndenge ko za lobaka tout oyo on ba image na ba son tozo garder yango tokotia yango bolanda ndenge televise ki bino année oyo za année ya identification tokotia ba son na ba landa makambo lobaka na makambo zo loba est-ce que qui excellence on ezali to za rasoni bande ko balandi ya tokomi wapi lobby marche eza bien et bien confirmé lobby vendredi to bande na échanger bande ko boke malé bande ko nyosu lobby marche eza confirmé to sengi bona na mona moka décoller na quelques détails de possibino décoller à lobby nini et puis boss na lelo kaka na émission kaka lelo mko mo lelo ya jeudi oyo na kati ya tokomi wapi bokolanda ndeko Moïse Katumbi ndenga pesi message na ina bandeko ba congolais nyonso ya diaspora ya Congo ya Afrique marche ya lobby eza monde mobima ba congolais ba kotelema o ya Kivu o ya France o ya Belgique o ya Kinshasa o ya ba Congo marche eza monde mobima ne to kotelema to le ba non à machine à voter bandeko ba ndia to komo wapi tikete bona na mona moka décoller asila ko pesa bino développement ba sujet auto tukoloba Mbote Didier Kiku, mbote na bino balandi nyoso à travers le monde, mbote na bandeko ya RDC monde, Kakaboui. De près ou de loin, moi yango ezo kene malembe na suka, il faut tala soki oko tiaka misolo na yo na libenga Congo. Nalobaka na bino boy, oyo kakanda, osilika. Faut que RDC monde déjà eloko na yo. Parce que mutu moko taza na capacité ya kozwa mbongo. Batu tout ba ko travailler pour na RDC monde eza bénévole pour l'intérêt ya Congo. Ni mama Pauline Lumumba azana droite ya kozwa likuta kuna. Ni monsieur Tambwe o aza musika akozwa te. Ni mutu moko te. Merci na bandeko tu oyo basimba maki pona kosunga pona mwana oyo awutaki isiro akoka kozonga to réunir mbongo na ye ya billet kala mingi te bokomona ndenge nini to kwa accompagner ye tina aéroport denge kuna koma boye oyo ne faut pas filmer si to tia ye na avion aya na masuwa tozongisa ye et pas baboti na ye. Comme ça qu'il ne kotanga classe na ye calmement. Lelo bande konanga ndenge Didier Kiku awuti ko pesa charpente nazomi tuna to banda wapi. Lisolo ya Afrique du Sud namona ki ba agitation awa
et Penge Fofana Kozonga pour qu'il appelle ça trop de détails dans le mouvement Bandoudi. Agitation. UDPS, Asaliboy, Bapanzani, UDPS, Aboy Kozala, a Kozala en Afrique du Sud. Si quoi Bokolo Banini parce que les paroles ne s'envolent plus. UDPS, en Afrique du Sud, Toté, et Penge Akoya. Banani ba profitaka qui vive de la division des Congolais. Mbote na bande kolanga tu bazana Nyiragongo et pai wapi batu 5 ba utaji kokufa. Balobi bazo de guerre pire batu. Mais masasi bandi ko bima. Chaque jour masasi betaka. Professeur Jean Mbele Bisika Ozali na pesio mbote. Journée à génocide na RDC. Ba photo Salemi ezala na France, ezala na Kikwit, ezala na Bandundu, ezala na Kisasa. Journée wana Bana ya Congo, nous allons garder 1 minute de silence pour vous. Tous ceux qui sont tombés pendant ce temps ici. La journée d'aujourd'hui du 24 octobre, le génocide au Congo. En mémoire de vous. Mais na kati awa bandeko bokolanda pe Moïse Katumbi Chapwe pour la manifestation où ya lobby marche. La marche était autorisée. Pourquoi nous espérons que Mbuma ekobeta te eloko moko ekobeta te. Mais na kati wana pe bokoya kozwa ndenge nini Epenge Fofana na petit nanga makesela bakitaki na ba parlement debout ko solola na ba combattant mais loko na koloba bande konanga il faut totala naka biso batambwe biso tokomi wapi jamais tokozalaka emporté par et loko munguna zolona tozana problème na bandeko o bako kufa chaque jour na ben. On n'est pas au moment de la distraction. Banakin bana maman bote na bino en tout cas na pesi bino merci mingi pona meeting wana o ya opposition parce que bolingi changement na mboka na biso alors na elelo parce que na ebi détermination na bino banakin dans toutes les 24 communes na ebi détermination na bino il faut boya ebele na marche ya le 26 octobre parce que oyo eza marche ya libération na ebi souffrance eza mingi kuna na mboka na biso surtout na Kini lelo kolia eza makambo ata ba frère ya ba étudiants eza makambo alors il faudrait pas te permettre machine wana à tricher parce que tous assurent de gagner l'élection dans l'unité à opposition avec un candidat commun. Tu gagner l'élection, on amène la machine à tricher, c'est impossible de gagner. Alors il ne faudrait pas tout perdre, voilà inutilement. C'est pourquoi on a Bengibino Banakin, tu boy machine, toutes les 24 communes, Boya et Belé. Il faudrait qu'on montre à la face du monde que Kineza Kin, Boza Bamibali Banakin. Alors, le plus important pour nous encore, Toboy, fichier électoral Wana corrompu, fichier Asseni Wana, Toboy Ango, 10 millions sans empreinte digitale Bandeko, Eza Makambo Yamboka. Ga naza vraiment déterminé. Bo supporter Balider Nabino Kuna, bo démontrer vraiment que Toza uni. Opposition Eza Moko. Toko reculer parce que il faudrait tout sauver Mboka. Bino okosove mboka il faudrait batowana bamona na Kinshasa parce que ba autoriser marche wana alors il faudrait pas avoir peur boya na détermination pour le monde entier et en tout cas ba congolais balingi ba vraie élection crédible transparente inclusive c'est très important parce que les lots soki tikali nandako na kokende te mais toko changer mboka comment
En tout cas, détermination à Binognon, étudiants surtout, Banakin, je vous demande de venir très nombreux. C'est pour votre avenir. C'est pour notre avenir aussi, pour l'avenir de notre pays. Nalingi Boya et Belé, il faudrait pas compter millions à millions pour Nananzela. Pour, en tout cas, Oyo détermination à la population, il ne faudrait pas aller à l'encontre de la population. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Merci. Toujours la cabine que dans le minute qui suit, Bokolanda, syndicat Dokolo. Quelles sont les questions? Tokosolorana syndicat Dokolo, Makamu yabe expulsé Angola. Tangu kamwena sapwe bandi, ba Congolais ba kimeli Angola, syndicat Dokolo akenda komona bango. C'est ce qui l'a révolté. Maintenant que bako expulsé ba Congolais Angola, qu'est-ce que syndicat Dokolo dit? Bokolandaye. Makamwa marche Bokolandaye. Les autres qui que l'Église catholique et lobby na comité laïque de coordination va suspendre nan moi mouké l'activité va évaluer quelle est la position des Congolais debout. 7 militants arrêtés. Bientôt 2 mois. Bazana katia boloko na aner. Syndicat de Kolwakolo banini. Ako sangana na banani. Voilà bande kolanga bokola nango sima. Mais le kongana koloba. Chaque fois que mutu azosala un pas, il faut tout analyser kapana yi. Pana ye ezaya ke Congo ezala malamu ba Congolais va se retrouver. Est-ce que pas wana sali vers le changement ou bien pas wana sali ezapona ko détourner attention à ba Congolais vers l'objectif? Et pour l'intérêt de qui? Mbote na bande kolanga tout. Bazana aru. Bande kotu bozana ariwara. Nako pesa bino mbote. Atako ba papa na ngai ya aru mikoloyo babenga kalisusu te. Mbote na bande kolanga tout bazana mwena ditu wayombo. Nous sommes dans les Kasai. Mbaya wa Mwadi. Okoma wapi okenda wapi? Boluke la ngamba ya wa Mwadi balevaye to mbaya wa Mwadi akenda wapi? Bana mwena ditu. Aza mbaya wa Mwadi azaka na Kolwezi to aza wapi? Honorable mbaya wa Mwadi. Mbote na bande kotu bazana prison. Frank Edongo Chamba. Les combattants de la liberté. Ceux qui ont la Kalibanda et reviennent en Ghana, surtout lobby na marche. Donc, on a zoyabo. Kakaboy. Donc, Jean-Claude Mouyambo. Jekoko Mulumba. Mbote na Eugène Djomi Dongala. Colonel Arona Bandekotu. Nazo pesa mbote na ndeko nanga Adem Ibrahim oyo yambakinga na cellule na ye pavillon 8 cellule 44 bisika na zalaki mokolo liboso pi na yo kokende na cellule mususu mbote na ndeko nanga Zobele basoda ya mpiko Colonel Edi Kapend oyo atuna kande ko Eliezer ngasko yanga dossier za la kande nini soki bazolo bela makambo politique ngana za la kate soki bazolo bela makambo ya no politique ngana za la kate siko na za kote nini eloko na kolo babande konanga omoni ndenge na lobaka ane ya identification tozo zongela système wana ya identification chaque fois que mutu akosalaka vidéo émission geste na ye ce qui osimbi mutu to simbi lipeka to kotu na yo ezokende na direction nini. Merci na JFM service nanonsa kibino ka prometa kinga kotindelanga $1000 pona kosunga nga makambo ya campagne
pe atindaki yango mbala moko nalekisi yango epa John Connection mpona baluka nini bakosala mpona makambo ya campagne etala kaka biso awa bakosimbaka biso c'est ça kalingi akanga biso kraka alobi botika kaka ba excellence bayibaka comme ça bango bino bosala musala te. Je veux dire merci à tous ceux qui nous soutiennent na bao bako soutenir biso na musala oyo ndeko nanga moko abenyinga atindaki mwa lisungi mpona mwana oyo autaki isiro oyo yango tokangisi mpona tokoka korenir billet mpona mwana wana azonga abenyinga alobi nanga ndeko Eliezer ngana na posa ya batu bayeba te ezanga moko na nzambe ndeko yango ni de près ni de loin azape mwana province orientale te l'ancienne yaza mutu akote mususu tale lenya Congo. Voilà nazotika lokola basi batieli bino mwa muke wana ya Moïse Katumbi Chapwe totika nanu Didier aya ko continuer comme ça ya senga makambo ya ba parlement debout lobby na ko déployer 15 caméras et demi moko lo marche moko na pont na njili bokeba transport ça l'entretien lobi soki bokebi te barrière ekozala na pont ya njili mususu ekozala kota bumbu mais ko rencontre ekozala na échangeur nde tokobanda marche wana Lumumba Sendwe triomphal 24 30 juin Seni Memo et puis kosalema à travers le monde na Congo mobimba et kosalema jusqu'aujourd'hui ba plateforme électorale ba plateforme wana 7 ils ont ensemble UDPS MLC UNC tobenyango ba plateforme parce qu'ils ont tellement minen dynamique de l'opposition Congo Nabiso nouvel élan bas ensemble et Penge Fofana Koya Bobo Sanate bande konanga jifem service à kotambolaka ba numéro wana to kotiela kabino pona bande kwa Suisse boko benga na numéro wana mais ceux qui okei Afrique du Sud posanda posa mutu ko vanda to ko somba ko louer ko rent leki nanga James wana azana maîtrise makambo Soko lingi kosomba, koteka, tope kofutela na Afrique du Sud. L'agence immobilière Yellow Star Housing ezali pona kosunga yo na ba démarche nyonso. Na betap nyonso, équipe ya agence eza disponible pona kosala oyo ezali bosenga na yo. Yellow Star Housing, vos besoins et notre préoccupation. Soko lingi komona biso, luka biso na adresse oyo 37 Lensboaf Street, Robert Chan, Johannesburg. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au plus 27 11 11 680 04 72, plus 27 67 036 16 06, plus 243 99 81 76 630. Yellow Star Housing, vos besoins et notre préoccupation. Oui, bandeko bandia comment merci beaucoup pour la bonne mon de corona siko la bino mais avant de ce mouvement bandeko na sengi bo soit descente c'est négocier Penge Fofana ndenge asaki tourner na mouvement na ba parlement de bunyo sur l'IDPS bomana yemba sambre soke élection te toko bomana toyemba décembre soke élection te toko bomana yemba décembre soke élection te toko bomana Toyemba décembre, soke élection te toko. UDPS viva! UDPS viva! Nakadio Shanabiso Alelo. Tozo bandana interview à porte-parole. Ya UDPS. Yende esenga ki aloba. Aloba pona nini? Aloba parce que biloba lobeloba mito.
UDPS allait mongo. UDPS Amdimi, machine à voter. L'UDPS n'a pas accepté la machine à voter. Le porte-parole Paul Tshilumbu coupe court à la polémique. Toyokana malamu. Toyokana malamu. UDPS viva. Naebisaka honorable Kebiso tolala na zandu toliaka na zandu tolamukaka na za. Toza na ba chambre na za. Ouais, merci. Tobetele maboko makasi combattant. Voilà. Combattant Paul Tshilumbu alobi boy. Joint par Casse Info, Paul Tshilumbu, porte-parole de l'UDPS, a tenu à clarifier la situation. Selon lui, le parti de Félix Tshisekedi n'a pas accepté la machine à voter. En revanche, elle est prête à aller aux élections avec cette technologie si la CENI ne ravissait pas. UDPS, viva! Ton lobby que ton ndimi machine à voler. Mais si le problème n'a pas été combattant, machine à voler, ils allaient prétexte. Oyo nanga asazui pour na reporter dans l'élection. Ce qui est vrai combattant. Kabila azana posa ya kolongwa na pouvoir te. Le fait ya ko présenter Nakala, c'était juste pour na koyebisa na batuke awa ndenge zaboye pression interne abu. Pression externe abu. Yo moko landaka Ndakala. Côté nyonso honorable Ndakala et la kisi Shada. Voilà. Yo moko landa Ndakala. Côté nyonso akendaka o Kabila azalaki pe akozala. C'est pour vous dire que Ndakala yebi que l'élection est awa na réunion interinstitutionnelle o Salemaki nanga accueilli par les dos de la cuillère. Nanga alobi na Kabila clairement. Badi banga Samuel yepe outi koloba clairement makambu nyonso to koloba yango. Sonia Rolei awa yebisa ngai ba annuler transport roulant na aérien ya arrivé ya machine à voler. Toyokana malamu. Siko na yebite machine ngo ya voler et comme ndengani tokotanga tweet ya Sonia Rolei awa. UDPS viva. En dehors de ça combattant. Nanga ayebisi Kabila na réunion interinstitutionnelle au Salemi ayebisi awa. L'option du report des élections n'est pas à négliger. C'est-à-dire quoi? UDPS en tant que parti à clairvoyant. Clairvoyant et ça batou oh bazana vision d'aigle. Bato bamona kamusi. Ayant compris que élection est mboko yo. Maladie au national fils mukoko alobaka na bino SAR. SAR la kisinini. Syndrome africain de report des élections. Maladie wana yango ezo tungisa biso na mboko yo. Kabila zo reporter élection. Biso UDPS to kange contre mir awa bango balei na munoko mbo. Na ba combattant lelo seront makasi et seront munene na tongo tokutana. Tomona na to sala programme na président Teyo o te foza na 6 heures. Ngabi wapela fola ba 5 heures. Pour foza na penza. Donc ça veut dire seront makasi olonga parler tongo makasi. Poto sala to monana to solo la boy. Donc ça veut dire que makasi pona ngai na omona bino et puis na leli ba moko na makasi na seki tout ça. Donc ça va bien. Merci beaucoup pour la mobilisation. Bravo. Ngai lelo na yepo tu ebi biso na sur actualité zanini. Préparation ya ba élection. Ba misusu ba kanisio ba provoquer biso ba tsa machine à voter ba tsa buzo ba moko boye poto kimango. Bazwa chance ya koloba eza biso tie bango ba boye élection po batikala na mbeto tondela biso na mbeto to sala na po balala batikala wana libela biso bité to timbeli jeu na bino to kobeta na bino ka jeu wana bolingi nini match yango ezala wapi na terrain mabanga to kobeta ngo bolingi na terrain synthétique to kobeta na pelouse to kobeta na zelo to kobeta machine na bino voter to linyango te mais soki bo kanisi ke bon maintenir machine à voter pour bisolo kima te toko beta la binoka bale wana ka la place wana kaka. Donc yoto lobby élection le 23 décembre toko kendango UDPS toza sûr pour toza préparer et puis toza se préparer toko kena élection wana et puis toko longa yango UDPS viva siko yango wana pour to longa il faut quand même te préparer préparation et ça la maratio va na parler au lobby a silité. Comme par exemple, au Talabino, ils ont déjà moussala ba président ba sala ba parlement debout, il y a sensibilisation
éducation na mobilisation et puis biso to ba candidat to yaka to tana bino bomo na biso pour ça ba erreur il y a 2006 na 2011 oyo mutu pala ti moniere o pate fota Tshisekedi to kanti ka za mutu UDPS to voter siko lisusu te siko élection quelle na liste ya UDPS liste ya UDPS na circonscription na yo oza mutu mwamba liste ya UDPS otali ba kombeza na bakaza ba Peter Kazadi ba Jacques Chabani ba Kabunda oponi na nango yo kolinga oponi oyena funa liste peza wana toza ba Laurent Munzemba ba Jerry ba David Mukeba otali ba Trudon Kayembe otali oponi nani yo okopona mais ezala mutu ya UDPS ezala liste na biso ngai na ye awa po bino boyeba ngai boyeba ke wana candidat na biso mais eza choix ya mutu na mutu apona oyo nanango akolinga mais ngai na yebisi bino topona UDPS sur le poni UDPS on peut sa force na président Félix Tshisekedi Lutuna ezepananga comment na yo parce que na mito est-ce que ogi ko assurer ba président ba parlementaire de bouke oye ko arrêter hémorragie parce que bato bazoka na 2011 ba vota bato bakota na assemblée ba député est-ce que akundaka bibembe to député aya na transfert to député akendaka kuna na kati ya ndako wana parlement kosala nini olimbolela ba militaire tout ya UDPS to ba cadre tout ya peuple congolais ba électeur oyo ekoluka banda de waneza mutuna moko ya motuya parce que deux fois tobo sanaka musala député zanini non seulement peuple moko bosa na rango mais même bango mo ba député on misusu baya bakosa baloba makamba kosala ngana kosala bino nzela ngana kobongisela bino balabala ngana kopesa bino courant basala bongo bango misu bayebanga na bango pete bakanisa musala ya député yango wana bapesi ba promesse wana peuple pa yoki ayabaki na ete andimi ngaki ko voter bango mais ngana zobisa bino bandeko mutu moko te na mboka oyo mutu moko te ata mokonza mboka ata premier ministre ata soki nani mutu moko te na mbongo na mboka oyo kwa sala nzela balabala mobimba tongi yango asali nzela azate ba oto mona ka basala mbongo bato bandaka minene wana ba ko tonga nzela te po mbongo batongela pesa mbongo na bango te mbongo mboka bayibaka mutu azala mbongo na ye akosala ngo azate o mwa yibi mbongo mboka donc za mbongo mboka nde sala ngo alors il faut toyeba musala parlementaire ezanini ngai en tant que député na kosala d'abord musala ya député ou eza d'abord première chose ko contrôler action ya gouvernement to quand ça des fois que député musala za voter ba loi et s'il y a d'autres na député pendant 7 ans ba voter ba loi belé combien de lois ba voter mais combien ba loi wana et salama combien de lois ba landa yango sur salama lamu ou pas ba landa ngote ba voter ba loi et s'il y a bon musala bango te musala député ba loi o eza wana il faut que landango ezo za la respecter. Ensuite, gouvernement o eza wana est-ce que ba ministre, est-ce que premier ministre, est-ce que président de la République a sala musala na ye en tant que musala na ye. Mutali bosofa tout na question na ba dirigeant ya mboka so bosa musala na bango et pour na ko benda ba matoyi eza député. To sana ba gouverneur ya ba ville, ba mboka se commune ndenge nini. Botane ki ça c'est comme salité. Si on a député nini a télémeliango a posé question. Il y a un musala député d'abord à Liboso. Deuxièmement, ils ont voté la loi ya malamu. Biso to voté la loi oyo ko sala que programme ya président Fachi, ya président Félix Tshisekedi et la respecter. Programme OESA basé sur la réduction de la pauvreté. Toza pays moko très très pauvre et c'est anormal. Sotali moko na biso na richesse toza nango na sol na sous-sol. Otali richesse ya bato toza 80 millions. Mboka 80 millions de personnes. Nombre wana tozali lelo batima lo barango on dirait eza désavantage toza nango toza belé trop. Te eza force ya bato nyonso wana biso 80 millions sur to transformango. Au lieu eza 80 millions ba chômeurs, ya ba zo luka eloko nya osala, ya ba kuluna, ya ba ujana, ya ba voyou. To transformango comme 80 millions de travailleurs bandeko na ngai. To changer mboka o et puis rapidement. Il faut voter la loi ya bien ou eza musala biso parlementaire. Mais parlementaire azana loko mususu lisusu. Aza mutu azo lobela base na ye, azo lobela peuple. Ou eza musala mususu siko na sima. Ngai na bana funa nazo proposer bana funa to sala structure moko e ko tika en place. Même ceux qui lobby yo komi député na komi honorable
que attends tant que moi mon c'est athée attends le temps moi mon c'est la nango te muta na temps moi bato nyoso mais faut ça tout ça en sorte que dans un système moko autorotika là en contact autorotia contact entre biso à partir d'une organisation donc ngai pour ne pas décevoir le ba obazaki avant ngai ba votaki ngai d'abord nakozala très actif pour ce qui est contrôle il y a action il y a gouvernement ba gouvernement nyoso deux nako bon ce pas dans le BPT au loba na pas le BPT na bigé na loba ngai tepo et ça na le côté au loba na loba raboy c'est dans le BPT ezatina te mais baba loba ki wana ba sala kité alors ils allaient pour moi loba ki ba sala kité tout le rappel souté sinon regarde le bana op ah ce qu'on a lobby au bana loba o wana pe aloba raboy photo solo là mais le plus important dans la zone loba boy film ezali et ça enregistré le plus important c'est le bana ngai te aux ana loko te au kangai mais quand on a lobby aux ana loko pour kangai lobby après 3 ans au bana ngai ta la film au loba raboy et le gars moquette bon la raté mouvement bandoki abomeli biso nini. Ah oui, merci Nandeko Eliezer. Moto bazobenga lelo molobela mboka baobenga solution Congo. En tout cas na oloba merci na bato nyonso o bazoyamba ngai na diaspora bato nyonso bazoyamba ngai na 26 province ya RDC. Mbote na bandeko na ngai nyonso oyo bazobondela mpona nga inshallah baosubila wala shetani wala jini na remercier bandeko na ngai nyonso badiama o baosala baduwa mpona ngai apesi moyo na bandeko nyonso o bayoki eloko na lobi wana ndeko Eliezer solution ya Congo ndeko Eliezer mwana kolo lopango ndeko Eliezer tokokoma tokomi wapi eza équipe moko au grand complet oyo pe tokozanga ko remercier bango te parce que chaque jour bazala toujours présent babondelaka mpona biso bamamelo mpe bazangi te bazali merci na bango parce que soki otali na caméra die makisila azala toujours présent tokei na montage Amos Lubaki na Manit bazalaka toujours présent mpona badoliance nyonso oyo eyaka na tokomi wapi ndeko Eliezer azala abenga na téléphone atinda mutu na bio to répondra toujours présent na mutu na mutu lelo information ya formol toyebaka formol na morgue mais formol ekomi na information ndeko Eliezer azali mais au lieu olamuki o ndeko Eliezer a voyagé ndenge kaka nazolobaka no formol ezalaka produit moko boye o batiaka mutu soki moyi akufi na morgue. Mais le lot formol est comme produit. Oh, que non, Moutatali, oh, Ndeko Eliezer, na Fofana, oh, Fofana, Afingi, oh, Fofana, Aibi, formol. Ngai na lobi boy. Le lot, car toujours, Moutugara Moko, oh, Azole Lisabatu Nyoso, Moutugara Moko, oh, Ezara na Katsa Batunzamba Tombolier. Lelo Ndeko Eliezer bokolanda na Afrique du Sud bato bakel tourisme te bakei mpona solution ya Congo mais nazokamwa kaka bato bazoloba kengo Moïse Katumbi akokoya awa te Moïse Katumbi aza italien yango lelo babi mpona kosola mpona solution ya Congo eza parmi bato bazokroya na Moïse Katumbi eza parmi bato bazondimela Musa Nyamusi eza parmi bato bazokroya na Jean-Pierre Mbemba nde balobi tokende place oyo tokozala na netre oyo soki mopepe beti ebeti biso nyonso tosolola mambo etali Congo yango lelo na Afrique du Sud bato balobi ke non IDPS ekozala te bato batambosi sango ya formol ke IDPS ekozala na Afrique du Sud te bozwa mpe courage ya kolakisa biso première rencontre ya opposition na Afrique du Sud est-ce que IDPS baza te est-ce que Moïse Katumbi azate? Est-ce que Vital Kamerhe VK azate? Est-ce que Martin Fayulu Madidi azate? Est-ce que Moïse Katumbi to assemble en général bango nyonso bazate? Eza soni. Na kozonga pona ko remercier bato nyonso o bazo soutenir magazine tokomi wapi banda na ye moko Ndeko Eliezer na biso nyonso bato baza sima na ye. RDC Monde na remercier
bandeko oyo lelo bazokanisa toujours kolobela mambo ya RDC Monde. Sadi eza moko oyo abiso oyo aza na makila ya Congo oyo apresentaka émission moko na diaspora tiangaka. Alobi il fallait qu'il ndeko Eliezer amipesa kombo na ye parce que eza mambo etali mosolo. Malobi ke non na remission ndeko Eliezer ndenge apesi kombo ya RDC Monde. Congolais nyonso place azali. Na kosepela pe komona na États-Unis, professeur Jean Mbele lelo ke non asangisi pe batu pour na RDC Monde. Oza point na intérêt ya Congo. Yango moni syndicat de Kolo. Tango bato akamwe na sapu, bakoti, bakimi na Angola, to mona mituka ya biloko pour na souci, pour na mawa parce que na makila kozala congolais. Yango lelo mutu nyonso place ozali et kosala biso esengo ke non ndeko na nga epenge Fofana yebisa ndeko Eliezer nga aza awa na Tchad nazolobela RDC Monde nga aza awa na Lubumbashi même na ba province awa ndeko Eliezer aza atene munene awa initiative ya RDC Monde benga biso tokoyamba yo tokotombola soki oza na idée malamu mpona RDC Monde. Merci na Richard Kopay toujours mpona ndeko Eliezer. Richard Kopay aya awa Aestala EDTV. Merci na ndeko Eliezer na appel na ye na diaspora place nyonso congolais azali ndenge tola ndeko na biso kadima na Dubai oza na makanisi malamu ndeko Eliezer akotombola yo. Tosala appel wana mpona bato mosusu balobake non tomoni mouvement bandoki yaka elobeli IDPS te place nyonso bokobenga epenge Fofana ngai naza mpona kolobelango. Yango na remercie toujours ndeko Eliezer. Nzambe abatela ye, Nzambe pe abatela o abiso, maman o abonza pona biso toujours, maman Julie Kikalang, Nzambe abatela o place ozali parce que tika abiso ba na tokomi wapi te. Merci na bato nyonso, Nzambe abatela équipe ya tokomi wapi, tolala tolamuka comme d'habitude. Mais biso ba musulman, tolobara toujours inshallah. Merci. Oui, merci mingi ba de bandia to comme moi bi moni boto ko na su la ndenge ko pengo fona pese libino alobeli mne mouvement ba de l'États-Unis bola ndenge ndeko na siko de ba de balandi ya to comme moi biso ba congolais a na to comme moi bi boko mona ka buzo baté boko mona ba information bien ba congolais bo ya to sanga to la ba moko et pas wapi de makanisi ya RDC Monde eko sa eko botama pour la nini ba congolais a wa to pouvoir unité nationale ezonga oyo mobuta bandako le bakala tatabo moko ekolobo moko mokonzibo moko oyo to sala na to komo wapi biso nyeso to sala na to sala ba moko awa makambo ko fingiza la kati bandeko banja to komo wapi to kombo na suka tika ete kimi ya Nzambe ezala kati na boto ya bino. Merci to kuteni mokolo malobi.